bino bande ko balandi à 3W Congo Millennium bino batumesa ko lande émission la bino qu'une réalité est présentée par moko ba servante na bino na kombo ya lumière chez Mama Colonel la lumière qui brûle dans les ténèbres le lotoza ana 4 stade de martyrs bisiko bateki nzoto ya servante na biso moyembi na biso sœur Marie Misambu wande toza na 4 stade de martyrs bozo mona Marie Misambu azalaki envie azalaki na bilate late abande ko lata biloko bien abande ko bomba nzoto na mais le loto moni bilate la moko latami le loto zo comprendre te nyonso to wana nikokoma Marie Misambu tonini donc tozo ebate ba jeune fille balati ba msolati ba roba mikuse ba msolati bani yo to kotambusa micro na biso pa moko azana makambo koloba liboso langa la moni sœur Aza bonjour ndeko langai atomono na kate ya stade de martyr tala baninga no basi soki na tel na monyo olati kitoko ouais obimi va bien mais baninga no basi tala nde balati pona yo moneza ndenge nini non regretter kaka bao ba mona lo kwa fête pona ngai Judith non na mawa moko na mankelo ko moko na mutema na ngai lo kwa ya Marie donc na perdre lo moya motuya pona ngai Judith mana perdre donc kishasa mbatoleli ya Marie bana changu toleli ya Marie makasi donc naza mingi olobate mais mes condoléances na famille sur Marie. Bino moko boki Judith ndalobi toujours tozo continuer bonjour maman ndeko langa yo la moni olati pantalon olati pantalon dans système ka sapologie point Marie moko zemi konja sapologie conseil okoko pesa baninga no baso balati bilate la baroba mikuse conseil okoko pesa bango bon pona nga vraiment nde ba lo ba population lati mabe pona nga na population balati bien nde na moni bat balati bien pona likambu soki eza bien il faut ko lobelango na mona batu so balata bajipa mikuse bani mais awa na moni mutalati jipa mukuse ya zate mutalati braka sa zate na moni ba mama so balati bien il faut ko féliciter batu so basali eloko ya malamu omoni parce que toye akolela Marie Misambu to lingaka tellement mingi aza mutu mo ba marka biso sala ba œuvre mo bo marka biso na mutema nde toye kolela ebo toza na posa ya dixation te nini te eloko monsieur salinga passe on na za posa loba kuna balobi boyeke mutu nyoso akoya na enveloppe eloko akota mais biso population emso okoza na enveloppe mo eloko no bokende ko tia na panier wana bazotikela biso nzela to kende ko mone yakoluba c'est Marie Misambu abano la biso mipende te mais ba sœur na biso ba bonjour papa oh là là maman bonjour papa tout monde yo poye kolela ya Marie yaka maman Misambu mais balobi bino soye tongo c'est comme si bosali misala te bino tuka boye olela ya Marie c'est vrai papa pona lela ye na la non mon moyen le baté monsieur papa pona lela ya Marie na l'accès so mipende te bango comme na mipende bo papa poto lela ya Marie azaki fier mona lingaki makasi na préférer ke na vie na ngai asali nga pasto fani côté mona masina minga lobeza te to lela ya to tongo pona lela ya Marie moi eza côté ngai nazale DJ muta apesanga poso sambela ezande ser Marie Misambu na grâce nende on a komo sambe na banzembo na ye ça va eza sala biso souci ya to ndenge Mama Maria keina zamba so mana ina kimia eza nzela biso nyonso ngala mwana tango bien sabona ko la sœur Marie en tout cas na ebité na comment sambela pona ye ndenga kufi bo zamba so Marie na ngai bana na yo lela sœur Marie na ngai sœur Marie na ngai likake makasi yana ye tongo papa la bena ya kuta 4 mene ko la sœur na biso oyo alingaki biso mingi aza sœur moko azali kosamela na kobanga nzambe azwa molimo na kibia tikete molimo na pe sœur na biso tolingake mingi alakisi biso makambo ebele na Congo makambo toyeba ete sœur alakisi biso mela ngolu biso nous sauter de champ peka boye kolela ya Marie na sepe na ndengo pesinga miko na mona babiema muselata mia o ya Marie kutu ye moko atika la lata ngote tsa kufwa o mona mutu aye matanga lati jipa pasula mapeka libanda bakala sezo mona na ya Marie atika la lata boyete foko sela biema ndenge ya Marie banda ko sela nzoto na ye ko bomba ngo banda na misapiti na se kolata salite a eza na sina te eza matanga falite Marie na na pasi ya matanga ya Marie mais modèle tomona basi balata ne balobaki te ko balata nde boye to boyi
bajipa mikuse wana susi ya motema me balobi basi bolati mabe boye kolela ya mari na regrette papa na regrette basi sœur Marie na télévision ton nom na ba pantalon te ton nom na sœur Marie na ba jupe ba robe il fallait que to ya honorer sœur Marie na biso donc souci ya makasi lisusu na ba continuer so fa ba tele so ba kit so ba tele so ba kit au vanda ata 500 fois to ngai to futa pona sœur Marie ba tele so ta ba kit te organisation mabe makasi na uti ki sensu ali yo po ekolela ya mari sembola mongongo tokola sœur Marie Misam parce que azali artiste ya monene ya mboka Congo mpe ya ndeo ya mboka yamoniki lelo bato baye kosala na ntongo lelo batiki bandaka te mpona kopusana kolela sœur Marie Misam yo po ekolela sœur Marie ezosala ndenge nini na coutrement ya bana basi baye kolela moninga na bango mwasi bon Marie azalaki moto ya bato nyonso idezoba na biso elobi ke rechercher la paix avec tout le monde tomoni mpelaki bato balakisi bolingo balati mpena ndenge Marie azali kolata donc mwatala na population eloko aboni esalama te donc tomoni mpelaki balingaki Marie mingi ngai naza musicien mpe moninga na musicien collègue na matanga Marie Misambu yo lati bien mais le taïba c'est ça la mité bo ba jeune fille bazolata mabe conseil ne kopesa bango bon conseil nga na kopesa ba jeune fille bazolata mabe donc ezali bien malamu te donc sœur na biso Marie Misambu tozoka bien bato benga be sœur Marie Misambu sœur na biso bane ko comportement na ezali roi ba sœur donc elati na to no mona ke la ba clip na ye elati mo bien neti sœur na nga lati bo etor donc bien ba biso zo mona ba pantalon biso azolata kata neti sœur wana lati bo déjà bien kitoko te pe ba lo ben ko déjà bien na TV ga to lata lo ba Christo parce que to ya lo ba Christo te ko to za ba pakano te ko le lane mo Christo donc photo là s'appelle mo biso donc ya ba Christo nga za tentite na bota mande bongo bonjour pona nga na naloba boye ezalaka pona lelo te exemple mama Marie Misambu apesa biso tomona nzoto na ete na ba clip na ezalaka kaka boye tande na lati tolo na emonanaki te mapeka na emonanaki te emonanaki te esukaka mpona lelo te ezala chaque fois mwasi po abongisa habillement na ye libala eza kaka te mpona pantalon ou bien kola te bamosusu mpe bakangaki tambala na mutu nazwa mabala eloko mpe ndenge nabakisa tozala exemplaire ya mama Marie Misambu lobi ya biso ekozala boye lokola ya ye. Bonjour. conseil na opesa bango kolata bilamba mikuse eza malamu te talanga mama tala robe oyo natongisi na sepelaki na ye ndenge azali kolata yango la sepelaki nango yango na ye awa mpona ebembela ye kolata bakola bilamba mikuse eza malamu te ata olati elamba molai okozala libala yango bon nangi naloba boye serma ngake mingi apesi biso pasi makasi donc pasi oyo toza nango na obosana ye te so na raisonne ka nzamba badefi donc ya oloba mingi te. Merci beaucoup.